moi place moro ezate moi pièce mon a joué ato bengata style bisalo bengata moi belle vie biloko yoko bengata fuka ba benga yo bana ngo tangi ba kombo mo biso tangi ana ba bina dato ebi briefité ebi style bisalo te bi belle vie te tenga na benga bango ya na crédit ni na batela nga mega musuto sola musupe to sola nani na to sola na pese bamboti bon briefé na ebi na mam na ete azala kaka ngani na otuno po ndo zande kuna ba azala kaka ngani na otuno po ndo zande fe gola yembeni bako pakata olinze mwana azala kaka bako pakata bertilo no yibiso omwe makambo ovai na yo ya kabelo pasi kabelo milayo wapi ya omwe makambo tome mango ba jeté ki pede za pasi ya olalo la mukika bolingo ko mapede qui pédé za passe mambo biso to mona bamba okokutana mbali msuna nzela esikoki oka nzoto akei sikoyo so mesana te okoka sikoba mambo ana te yona ba mo mikolo ba pakata to ya mabe ba pakata bazala kaka bamsu ba ma musicien ba ma musicien banda ba ebi mutayemba akaizara briefina nada mbaemba parce que na histoire moko penanda ko mba musicien de asolo ko mo sa musique amo sa musique mikolo moi ba actualité te oyuza chaque heure na YouTube mke kaka o dimanche to za wapi na kermesse boy musique oyaki na comédie mbrouye ba tunzo ndo za no musicien biso yeba te ko za ka musicien moyeno kamba mona na comédie yo mbrouye ba kina mkilo animateur ni ote monsieur la bikito nga sala ka bakri na chiki na mukile pesi et puis nga sala bakri oeza pena vrai oeza pena ya solo ya biso bakolomboka bakri o pena ya biso bakolomboka oyi bakolomboka biso ba pede bakolombo po mwana mukilo na ba domaine nyonso ba pede ba ali ba journaliste ba pede ba ali ba cameraman ba pede ba ali. Un grand plaisir de vous avoir très nombreux en train de suivre cette grande émission. Partout où vous êtes, dans tous les continents du monde entier. En tout cas, un grand plaisir. Mon avis, nous vous aura toujours scotché branché sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Source TV. En tout cas, un grand merci à notre boss, Jiré Semboni, pour la confiance aux OCC jamais de renouveler sur nous. Bah, travailleur Nayou, en tout cas, merci à toi, mon boss, Jiré Semboni. Bah, bien, un grand merci aussi à mon cordon Hervé Kabamba, les cordons les plus gentils du Congo Source. Un grand merci à Roméo Mouchen derrière la caméra. Je ne suis pas seule, Berthélan Toumbaladous, votre journaliste chroniqueuse Nabino Obolingara Mingi. Je ne suis pas seule, Mbela m'a invité à Nengue. Mais aujourd'hui, je suis avec PD Silum, l'artiste comédien. Il y a président Mikungu. Avec lui, on va essayer une fois de parler. Actualité, groupe et puis toucher aussi actualité à comédien. Roméo Mouchen, tu peux m'aider que je puisse prendre mon invité, PD Silum. Bonjour. Bonjour Berthéla, la douce. La douce Tumba. La douce Tumba, babi, chroniqueuse de l'X. Kamana moi tongo, kamana moi bois, kami miko na kokote. Ya mbote na batu to balanda biso na Congo Source mbote na boss Jiré Mboni. Jiré Mboni ba mbote na yo Roméo Mutani pe ba mbote place so. Ali ya miko sko na changer kombo. Miko ba benga PD Slim Sukugu. Yoani Sukugu eloko ko miko ndaka wana babenga fimo bwa mungu wa secret wa pape mungu abi mikolo to ko boka maka na batalon apa bi mo pa o mikolo azola kisabiso rythme o boka mais yo babi yo ya seka ka yo boka mika na babusha se ya nga na o boka maka mikolo na se bi papa pe na yiba kyongo fena senga me na yibi copine mo bwe Valérie Caprice attendons na mio na baona ndole kana na yibi to na bi so na bina boka ma talon pa kofi dande ya bonga sambu sibiso na talon nga na kana se ko matamata likolo mabe na kana se nga na mungu secret wa pape eloko ko il faut donc c'est là nga ko
Babi, si vous avez tout l'actualité et belé pesa biso na actualité ya artiste Mikungu programme ya groupe ezo kende ndenge nini babi bozana moi c'est bozo kana vraiment ndenge ozara liboso te mais quand un peu ko betela biso ba actualité na bi ya biso to ana c'est to alaka likolo chaque samedi 22h juste biso TV zo tala malokwa na mbula lokwa mbula ebeta batu tout dans samedi da to kangango samedi comme biso 22h juste biso TV biso boso TV programme groupe qui toko to en pleine répétition yo moko to moni et tournage to bandé déjà samedi bataki évaluation pour samedi zo ya to bandelo mo su ya sika le mois sika bo découvrir ce que PD Slim na ndenge ce que ya sukugu mikolo ba sukugu mikobo découvrir moi bilo ebele bato balanda biso ba continuer toujours ko landa programme qui toko ya calé makasi to na biso kaka to saka musala nde ba mesana ko sep donde ka to sepelisa bango police des stars ezape na mobimba complet yo nesko mikolo ndo tala te yango bio to na site mais to ali kolo makasi na biso tour aussi les qui non aussi la tour mais quand il rappelle si là qui samedi ba tege évaluation Mikungu les prophètes si là qui maman na film au PD Slim a joué qui moi na maman Evelyne Mbenza suka na bat ba mona kiti na kufa ki boy sukugu guo wapi do ya turo za sukugu to ya turo ya na biso sukugu na sukugu ya na mungwa ya na secret ya pena wa pap ya pena wa max nyoso na kata pièce mo wa pap ozo wala ba wa pap wana mikolo wa max nde ya ba mike wa pap elo kwa trajet mulai ni moza bakinkole wa max siko ya noka ba limite bandal o eloko e banda siko samedi bo ratete 22h juste da benda ka benga batu liboso TV fongola TV biso TV toza na makambo ezo pesa to pa so tangi na biso TV parmi les 5 groupes etala mamakasi biso to ali tout la mamakasi bato ba pasa ba benga ka bato ba bibo ba benga ka bato donc Kinshasa mobimbe benga braza ku te benga. Mais balobi bino bozara moi trop fier bolinga pena ko kende banzonzingi te soki ba bengisi bino bozana ba artiste ba Mikungu bozaya ba Kikedi bozara mo mibenda bosala moi mokili na bino bolinga kokota pena na kata banzonzingi te vrai ou faux ya eloko mo dans donc sono kabelo eloko ngwemo bat baloba ya osada film nzonzingi bengisa biso to yati batu baloba bongo MSU parce que MSU no ba bengisa biso te biso to aka cool nga même si papa na nga Mikungu ba nzonzingo ba be so ba bengi biso to kenda mais to ke luka ngote na yo luka on porte ndaku no et simba te donc fona zela yo bengi ngo parce que artiste non ça film na préféré Slim Sukugu aya jouer non yo jouer bo MSU zino elo mo boy so pe PD ni no to tia jouer pour PD mukiba o mebele. Mais bon, quand on a Sukugu, tu me Sukugu, la fille du cinquantenaire. Bah, c'est la fille du cinquantenaire. Moi, Geza, Sukugu, Yoko Beta, moi, tu es bien de nada. Ah, nada. To briefi. Moi, poste, moi, place, moi, moi, pièce, moi, on a joué. A to bengata style abissalo, bengata moi, belle vie, yoko, bengata, faut qu'à bengayo. Bah, non, on t'a combo, moi, il tangi, nada, to ebi briefi, ebi style abissalo, to ebi belle vie. T'es ngana benga bango, ya. Na crédit ni na batela méga téléphone nanga charge yanga crédit yanga ya na sona na posa sona moni crédit sa mukusa na benga yo bertela to soli to seke sili donc benga bona sens ni so ba posa na ngandi ba benga mutana na posa mutu nda benga ka so nga pena komi mkono ko ma posa na bonde na benga bango mais to sola ba msunde to sola te nani bo sola te musu to sola musu pe to sola nani to sola na pese ba mboti bon na ebi na mam na ete azala kaka ngani na otuno po ndo zande kuna ba azala kaka ngani na otuno po ndo zande fe gola yembeni bako pakata olinze mwana azala kaka bako pakata bertilo no yibiso omwe makambo ovai na yo ya kabelo pasi kabelo milayo wapi ya omwe makambo to me mango ba jeter qui pédé za passe yaya olalo la mukika bolingo koma pédé qui pédé za passe mambo biso to mona bamba okokutana mbali msuna nzela escroquer oka nzoto akei
parce que yo so mesana te okoka sikoyo bamambo wana te yona moi mikolo baopakata toya mabe baopakata bazalaka kaka bamisu baoma musicien bakoma bamisicien moko mpe nanda akomi mpe un musicien nde ya solo akomi osala musike akomi osala musike mikolo mwa baactualité te oyuzaka chaque heure na YouTube mike okaka o dimanche tozala wapi na kermesse oyo boye musike oyaki na comédie ombrie bato nzo ndo ozalaka no musicien biso oyeba te kozalaka musicien moyeno kaka mpamo na comédie oyo ombrie bato bato nde bacomprendre ti bacomprendre ke oyo ajoua te oyo aza musicien te toboyi te ya comédie etambola moi comédie etambolaka na musique etambolaka na danse mais sikoyo so oyo mikangi kaka na kati wana mabe epo ozwi cri ya bato oyiba okomi so okombono olata oyo lokola sonzo. Mais on lobela pe likamba ngo mingi na PD silim tozonga pe likamba. Likamba ki oto yebi mingi to yeba kaka makemba yango ndem tekenda mwa sango tanga monde entier. Parce que to yeba to ba likamba ki na mingi. Ki wana na da bwa kaka wana. Ezalaka ya yo to ezalaka ya nada. Expliquer biso pe da clair ba abonné ba yeba po ezali comme faut à la libre. Expliquer clair ezalaka ya yo to ezalaka ya nada. Au moins ba bono ba olanda biso. Mambo na oloba Priscille Mbaki na Beni Mbappe bayebi mam na oloba bayebi suksa makembe place euta ya chose ko tobika to tiki na biso ko ba mukili so oloba makambu trop bat bando nzimelo te so to tiki tobika eza ya ngate eza ye sko asa su crime sute e kanga e so le ba se lancer na musique o kasa commission kombo na te comment kombone so betem sur ba réseaux sociaux mo na pe beti kombone o ba si makemba na suke bimelo ngine cria bato commission kombo asa mususu le ba azong silo kina et ozong sa te yanga na saki ya ba cri nga so na line la mukina akana ba cri na bilo ka sika no te bimi yebi ni potiva yebi ni serela yebi ukomboji oyebi angote oyebi na yebi so ane bandeni mungu secret wa pape yo kiongo déjà non yo kiongo te mu champa de yo kati mushompo yoka nyonso wananga tasa cha bakri na bakri eya kaka nga so na la nga so na la musicien so atala ko na bakri mais nga za Blikiton Blikiton ba kanga bakri na mukilo animateur ni ote misela Blikiton nga sala ka bakri na chiki na mukile pesi et puis nga sala bakri oeza pena vrai oeza pena ya solo ya biso ba kolomboka bakri opena ya biso ba kolomboka oyi ba kolomboka biso ba pede ba kolombo po moi na mukilo na ba domaine nyonso ba pede ba ali ba journaliste ba pede ba ali ba cameraman ba pede ba ali o ka pe o meilleur comme pede Roméo Mouchante. Un grand merci à Birnet Pangola, un grand merci à toi, un grand merci à Naomi Mbebakanda depuis Paris, Babi la copine de Sursi en France, en tout cas un grand merci à toi. Il y a au moins un kilo bertela ya biso ba kolombo katokoma partout. Na mukilo ba domaine tout ba pede ba ça. Ba docteur ba pede ba ali, ba ministre ba pede ba ali, ba danse ba pede ba za, na comédie kutu yoka ba sopane belé, ba bombama. Mais la comédie ba bomba yo ko tangela biso quelqu'un na ba comédien o baza ba PD parce que babi bino na monde na bino ya ba comédien babi bino botondi na ba PD botondi na ba lesbienne est-ce que pour to la liste ti lelo liste na etanga mateti yo bana la dichise azali sa biso liste o bimisa liste ba PD ba lesbienne yo ko tangela so mo quelqu'un liste ya bato oyebi na bimso liste tozera liste pour tozera liste là exactement no bimite no ba boa kité donc bozela mko ba boaka ndebo yoka liste na ba onyoso yo mona yo so vandi o santa atike o aza PD o aza mkolomboka o aza mobale solo o santa ngote donc PD original ba yeba na ko mona ba mo kazo o tala G10 autant la G10 ba président qui kedi zoro ba président Mikungu ba tout ba sangana donc ils ont ba pédé la carte ba kima déjà ba bengana ba pakata na tono suke ba ko pakata ba kima moi ka ba tono su ba longwa na G10 wana ba sala na ba ta ba kolomboka donc président Mikungu président qui kedi ne ba bengana ba pédé wana kata G10 ba kima ba kokata moi so la na pédé
tola na lesbienne au senti que oza pédé oza lesbienne ya biso ba pédé to yebana ngata ke suba Mwenga so ke suba na douche na monika eza douche na monika ba teli bisu moko fo na zonga na eluka clé na bité bo pesa en club ba fille pour nous suba place ba mba suba ate pour nous rezo infection pédé yebana kana ba geste mais quand ko tali ka pam nditi so tali ngaka bu comprendre ba ona pédé to bunga ate yo posa original o na pédé Bertila. Otanga misu. Nako koma lesbienne sute. Yoko sepela nga. Osepela nga. Yomona nga ne. Olanda mandefo biso basa basuke bele to mandefu boy. To bota na passe to amakas. Omona te na amakas. Non pe na bota te to bota na passe. Po mandefu leke bele. Sikopo ni bokabwani wana koto G10 koto pe to mona ka Gabriel Pazana oya yef nini to mona ka pe kote ya masumu paza pe na oya po ani bokabwani place wana pourquoi pas binyo soka bosanga na bosa eloko moko famille bota oh eza no bokabwani te mais saka batuna batunde ba sala ba mam na bona ndena bon po biso to ani jouer na biso ba on pe na ngam na ba na jouer na bango bon ba seka biso o biso to sala to sala ami baba ni to sala ami ba mamba kisi ko limwa omoni sala ba pesa kindoki mingi kepo to ape bandoki bo pede za ndoki bo pede za normal de mona yo atanga ne mona yo no lotanga te yo no lotanga te ya mko lotanga ndoto nonde no ya comme on mona ngoto mona ngo o mona pe mo bimba ndoto bien u komboji Voilà bino bana vie yombe gauche ndi boza makambo wana fort biso to biso bana batute biso to bana ya nzambe wa sali kola se biso to aka bana nzambe to bana mutu te mwana mutu bweni te si mama biso mama abotanga ka moko isili siko tsanga mwana batunsu na ndeni papa peka moko ba mi baleta mama peka moko yo ke na ngake o bana mende bato mane jouer na bato wana équipe Barcelone Bali yo kumisani Real ngaza na équipe na kumisani yo kumisani na équipe ndeti nga kumisa Barcelone Léopard ndo na tala suba match à Léopard tepo na bona kufa Chancel Mbemba tikala Pede Silim pièce ni sur tourna déjà que kutana pe na ba problème makasi na travers pièce wana ke mutu mo akomo landela yo ou soit mutu mo amonyo le quoi moi libanga moko boaki pona yo bimisi vie privée moko ya mutu est-ce que ce soit déjà ba tentation que na pièce moko ça le kutana pe na ba problème presque nyonso banda to banda na justice divine ti lelo to za ami ku les prophètes ba pièce tout nga joie tous les pièces wana nazali et ba problème nga outo même là non na biso kuta mo cancela nga mabe ba problème pe no senti côté famille côté relation akansika ke loko no sa ko ne to sala film mo mboka to sa film mo mboka bima binti na joana mama na ma salima na pesi ba mbote sika ali et loko ana façon to jouer lango lupang mo boy na kota kinkole ba benga biso ba bi oh boyeba histoire le kana liboto na biso boke jouer ngoto ndeni baba boulon même donc ba kaisa ka to copier histoire à famille wa beto bilora Melina maman moi ce que maman apesa nga manetu ma Merline kanka na pesi ba mbote famille ngo ya ngwana ba benga biso la téléphone to kina nda kwa betela biso histoire habité bo toucher biso donc presque ba pièce tout au sala même Mikungu le prophète aussi là ba prophète est belé ba kaneli président Mikungu bakandeli ba oluke na moi na butu ndenyo dévoiler ba secret na biso ya ba prophète to sala boy to kenda ko kunda bilo na ba mapanga batu nyoso ile kai na kata piswan na Mikungu le prophète aussi donc nyoso to sala bertela etapa aka batu so bo so logo etape teza mabeti faut ça logo bima kitoko po esa sukugu ok, babi Sugugu na Sugugu na pena zuna ngango Sugugu na Congo Source va bien grand merci à Bionnet Pangola un grand merci alors Mimbo Bakanda la copine de sur des prix France je suis ici avec Pede Silum Morabi Baromo Benga Mikolo Sugugu l'artiste de Mikungu avec lui on essaie une fois de parler sur les actualités puis à ba comédien mais to kota na moi likambo yo etali to yoka to ta nouvelle moko ebi de kona bino moko Herman Kasongo non to yoka nouvelle moko que moi so basala qui
ne sex tape ou tel que bongi sabongo molimo na ye je ne sais pas moi analyse ni ko ça la propos na nous ya liwana ndeko na biso ya mtu so akufi to sepela to akana mes condoléances na famille et na ndeko na biso pe Armand Kasongo mes condoléances na ye ko bungisa mwasi yaya biso ba to kufela mibali to ebi paso esalaka au senti pena mi Beyoncé mikoloana et sala esute ya yo kufela da mobile bato ba oseka to ba ochola ya mani yaya mukolo ekomela yo babala na te ezaka sex babala te ezaka sex tape bimaki bo so da soki ni so sex ni no ano lobana geza da bolingo ya yo mbali no so lobana so ata ex no so akufi yo capacité mutu do passer na ida nini moi kaya bolingo otie da no mo eda bolingo na kati oyo da bolingo mutu akufi foto lela to go seka mutu te ya bo ba seka ba ko ni so mutu publier lo ne so ki sex tape kami te bozo pede slip sukuku sex tape tika boya ya bo mo non mwenga nga sex tape nga donc yo za na normal ceux qui peut-être ba publier la bango mutu moko mutakaliser yo za na normal de sentiment na to ke yo sa makamna tunenga sukuku na sukuku na ba sentiment mukili so ba publier bon mko ba publier ce ko yanga yanga ce ko ba publier pe bozo sex tape pe na kata uwese no sumba na publier non bon non ke na solo ana nyoso ebima na YouTube non sumba pe ko biso parce que sumba ka na po na sumba na pe na po na mi filmer nga mo pe na publier na pesa ka panique na mukili no ezalate ura ba publier sex tape ura ba publier bilo bon ba publier ka bon bon mais ça pe moi passer et loko ana stos ngana na kata ki série loko ana tozomona na ngamba ba comédien na ngamba ba journaliste na ngamba partout tozomona loko ana to yozomona likama poto tozape na bana batala ka ba téléphone na biso to yozomona moi loko ana est-ce que za malamu toti ya na tala ki ya bana IPC ya na ki somo na ki somo na bande ko envier msuso nde na abona singa ta papa mbona ketanga na IPC na ketanga suna IPC te ya bilo na mona na IPC ya ebo manga misu et puis batinela ngoka na fota na butu et puis to anelanga ya bana na baba mabe ya pasi batinelo nini obanda ko na ebite biso na ebite basi so basabone ozuka telephone olobi pe lote mi filmer ka osa ni nozo boaki tata pona bolingo tata bolingo nem petit ndarabi yanga boya da mibali bongo mobali soka envoie moi une photo sexy na bloqué mibali no so eli envoie moi des photos sexy na bloqué yo na tino photo na ndeni no bima no pa biso te lo te ka boye bolingo sang ya moi ba mema mande na bolingo bakota makasi te moi nde tinga boye na nga sans souci nga sans souci nga so mobala boyinga na bimina ndekone mba moko direct donc on a mis quoi tu na bolingo mo na mi ko iti makasi po suka nango bereka ya ngwana o bébé to filmer pour la bolingo na biso to bo filmer bongo ba boki na internet ba publier bilo mba mo pou bo saliso ba ba ka sango so pe succès mais buzoba ba tu msupe to tala pe boya malunga pe zate nde na tala ya pasteur mo pardon na préféré na raté ya ukombo jinke bongo na olinga te yanga sasa ba jeter na ukombo ya na ukombo na mona pasteur mo ya na préféré ukombo mkebo yanga sasa ukombo ba jeter ukombo yemba nzambe ukombo je ya na lela sika pardon toi na ni caméra ba ba yo découvrir ba secret ukombo mkebo après ozubo publier et puis à Lucas Soy yetala wote ya Lucas Soy lo ba mais vite so ko melani mais na muno o moni to kaka o ba tweza lo ba tiza bankoro pasteur anti encore lo lemo e kausi Soy ya pasteur Lucas Soy et ozo publier ya malédiction ni non yemo mtala exhibition za malédiction nga utata malédiction etali ngate soka ke yebisa nzambe pede silima kota lifelo ikaka ye soye mta hotel ma porte à l'eau là wana bien est-ce que soyo qui déjà empoisonnement ndeko na bino maman na yo grande sœur na yo Kalunga qui a déjà empoisonné ya na yo quand même na juive ni na solo te za solo ma Kalunga a empoisonné mais
ils ont solo maman kalunga za empoisonné mais tu éviter les loyo poison et côté mingi ko bomane côté mingi quand na bino pourquoi bilo pas bon ils a quoi arriver il y a ça nga passing na yoka chango na monaki mwende bebi singa kuvoir na kosolimba moko po mamba bongo moni congolais toyina na pamba so landeli MC Soux au sein nom de l'autre moni biso ba comédien te ba congolais te ba biso ke poisson na ngambo na bino de comédien mtatila kengo yo biso ke loba ba tu comédien ya tila ke poisson bo so docteur mtatila kengo yebande so journaliste mtatila so lié pena journaliste atilo poisson bo même ça ba comédien ngambo point comédien mtatila kengo et place à Zulongo to yebité ce que to citoyen nan eza pasi ya ngamba bongo to na yoka ngo et puis moni ngande tinga bongo tselinga poison ba ebisi ko tselinga poison na biki na kufite ya na kemba mo mitendi maladi ngaro obo ke lo sibiti ebi sibiti e kanga lobo ko ekita te sibiti yo poison kutu poison pambo mekinga kufite makota ba maison de ba ke bino ba comédien ba simba ba kisi bo vrasa ko mekana c'est que ils a na saki na ba sokomol na ba ni na nga ba kisi bebe na saki na simba kisi te po ya kindoki wana pene ya kolia nga za da ndoki nga muku siko no ke lukasu ndoki na ndeni nga so sa nga mabe o raté nga dit poison ngede oboma mutu ngede oboma mutu ngoboma joli o tika biso ane pour ngala bongo to zompa nani mama ngala bongo makasi to zompa ne ya joli so la nuit ya so bika o ntaba biko zong sama be beti ya to komo zong sama be na mabe so yebe peste wa mono ke la so sibiti ya beta bo sibiti lo boko kabu o ebi bala de c'était église te o ebi sibiti e kala lo boko bandoza o kabu ekita te o lia so lia la makolo batala dia de maboko sibiti kangi o kabu lo kwa so so wilki et du tout rotin ce qu'on soit bomi aux oignons qui sont so bomi aux oignons yim to bio comédien ce qu'on comédien et bemba comédien a tela qui poison nga fingi aya lukanga e bembe na lisusu e bemba ba camarade no e bemba papa abino e bemba mama abino to yate et puis yom to kufa je leur kufa ton nom de Jésus ye je leur kufa te a kufa be le loté et puis ya kufa ba poison te bon je leur kufa ba poison et ça vie de lui ba kufa ba poison te mutamu tuna vie moi de toi mutamu tunzamba tsa kufa likamno nde chinga na kufa na ba accident te nga kufa fona bela la beli la pona kufi pona kufa da deux fois ya liboso ba kunda kitambo ya miba ba kunda gombe pembe na ya pepe kale ampanya ya misa tuna ke necropole na ke libela na kemba mo libela Petit Silim to toujours dans l'actualité parce que tout monde dans l'actualité mikolo ils ont bougé à bino ba comédien to là qui to la mo qui to moni moi rando mo ils ont côté entre Sila Bisalu Belvi côté to là to la mo qui to moni Teresa Koyemba Sila Bisalu yende maman na bango tant yo en tant que comédien ils ont mona que guerre wana ils ont côté entre bande ko na bino analyse no ko za nini Bertela eza uenge moi na domaine tout guerre izalaka izanga te guerre izalaka mwana musato sala ko esenga peka bongo ya mopeke bien esenga emo bongo emo sko sala na ndemo bo ya bien esenga na ba kodo ba confiance ko ta ba style bisa izanga ngo pe sunga no to sula metu bana ni pe boto ndo swana to finga na pe izala no eno ko pa musaba to bazwa ngwana ndemo chupe na sasimo pa mabete musumo ba klika mo basement bo musu chose ko combiner na ndenge mabe obokela ba ninga ba maladi ko saba ninga mabe wande komi fu mais so ça ngona ndemo bien ndetinga emso mo so ate pede slimo za ka orgezo onzima ba ninga nuti emso ndena nga fa sonanga ya pe ba opela ko na kwena bangu ba pe msu balinga nga te même so moi msu beto so la kana téléphone mais so na yena micro ya na finga ye pa finginga to basika yo pe na briefer za na ba baisse ya biso mwa mso eza base mso eza base te mso ya pe ke ndepe nzamba samu kilongo ngane to ko sola ka te ngane to ko sola ka te ngane yo so sa fachi yo so sa fachi yo so sa zo chance okuta ka se ka te moko même mso pe mdunki no sola no mso pe cho kufa sola ndetinga banda ti no kufa no ti ko sola na papa wemba te da kenda na zo be chance ana te
ce m'a bizarre yango bi ko empêcher nga kota lola ti po mutali boso za na lola ezanga na muyibi biso ba kolomboka ba PD Jésus a ba disciple ba cité ka mibali yango ba to boso ba kota lola biso ba PD ba kolomboka. Est-ce que dans le monde de le théâtre et le loco tangilanga quelques artistes à part président na yo pour na boyo le bara président na ngane to ko tangilanga quelques comédiens au qui non baza fort au ba sala qui non théâtre na biso qui ndeli boso au baza to ko benga ba peut-être rivière il y a théâtre na biso président qui kedi Zorobabel natanga combien na bi quelques non na bi ka mon côté na ba c'est ngo nyosu na ninga natanga tangi natangi da président qui kedi ba mbote sika ali suiga wana yui na ba c'est sune on a obi ba par président Mikungu Olivier président Mikungu ba mbote na viens la dire viens na ngai gaou ba mbote viens gaou vieux gaou bambote no esiko ali parmi ba rivière ya ko sa ba jeter les bogards ba comédien tout bogards ba comédien nyonso vieux gaou bengi rivière ba tsana rivière ne ya mai la ki mai ndombe to nyino rivière nyo misu na tsheda na cité miso de zebele on na ba tsune pede silim sukugu aussi ça nga maloba ya fo sila maloba okena matanga ya Marie-Hélène auta obungisa mwana e moko artiste ne moko auta okufa okena matanga ya na kende ete na zo etante ozo matanga na onde po ebo est-ce que boye ba de no ba nouvelle là tetué ba mais formation ba ya ba comédie bomba ma te yeba na zo ende tante mais na lingana tout na yo pede silim bino ba artiste ya Mikungu na président na bino na mona bino vraiment na matanga pena ya bandego na bino pena vraiment ti c'est comme si bomi bendaka teto kendaka to kenda matanga nani ya gima oyo tozala to kenda su matanga ne uti okufa mikolo nani Mélodie Mélodie pe to kendaka Mélodie pe tozalaka bandeko musuku balalaka bamameve balala kuna baton Gilles va masentima balala tozalaka tokenda lorsque so na matanga ya oyeba teke ezanga pona lata non tellement sexy et puis na linga te ba comprendre que sukugu e matanga pona pesa panique mabena ko ya matanga bino elo mwa mukie na tikika mi bien sibongo na bongisika mi bien mo soutien moi bien et sinon to ya to landa ba tu matanga makasi tenda matanga makasi. Est-ce que le théâtre ya lelo na ya lobby ko pesa biso mwa bokisi parce que tout le monde toujours koko ka ke makam ke théâtre ya lobby ezalaki moi malamu par rapport na ya lelo moi makambo ezoko koma na théâtre ya lobby batu babi ke théâtre ya lobby ezalaki na ko boma na te ezalaki na makambo éducation ebele mais théâtre ya lelo ekoti na moi différence est-ce que yo entre yo comédie ko pesa moi différence entre théâtre ya lelo na ya théâtre ya kala ouais différence ezali makasi bien là pour moni monde to tambola na technologie mais mabiso to benga kilelo mais mabiso makasi na kala yo ndo ta théâtre au moins ka CD CD kaka CD totali parce que lelo to komata téléphone nanga na ata na da théâtre comprendre technologie changer makasi na makasi et puis na kala ezaki na moi ba mambu mususu ya bien ndeti na kala on peut par exemple mo mambili ya belle na kala asala publicité savon munganga na nzembo ba comprendre sabuni ya munganga yeme sabuni ya munganga yemeki ninye kuna meya mazili abwaka savon munganga na nzembo ba comprendre mais na kilelo so faire abwaki mutu na efali abwaki nzembo ka mabange na kala pe bando abwaka mais ce que lelo mambu nde ekoma nde kilelo nde ekomi vitesse leki makasi to koma ebele to koma ebele mambu koma ebele mutu aluka ndeni na obima et puis mambu ndezaki liboso CD te komi mo YouTube mo botebo ba chaîne pe komi ebele omoni yon différence pe ezala ba producteur pe ba yebele ba sopani pe ndongo bato basunga bato ba boss Jires Mboni ba ye bato mbongo makasi ba ye mais na kala ndo kaka msu ba jouer ka bona mama ngebi ba silisi ba zongi ndako mais lelo be isinga tourner jouer pe si mbongo te na tinga mao na ko kangwa ta ceinture
au foot dans le transport ya nande no déplacer ngana ikabo na lobby si la popesi ngelo te no ya te ya bo ba o ba nzonzi ba kima bona ya nzonzi no nde no pesa ba te lote ba ya nzonzi nde abi nzonzi e futaka e ba msu ba pesa te ko te ko landa te msu ba bengi so ba pesa lote msu 1000 francs transport yo mo so nyongi yo déplacer msu moto 3000 ebika ko ke so mbongo kuna okomi kuna bo 1000 francs ozina chance okota ya ba belle vite ya ba sila te po e futa et kasi wasko producteur c'est gaza ya makasi et so producteur aza ya makasi lo zo mbonga bien so producteur pas à péter je peux à péter et ça bon. Ok, PD Silim, comme nous sommes à vraiment il y a une émission, un message de la fin, pour te se séparer Nabiso et puis au Pesabiso programme Nyons il y a police des stars, moi un numéro de contact et puis tout se séparer alors. Lilobanga souke zaka ke na ba fan to balinga PD Slim ya to aussi ça a to c'est comme muke to zaki na ya na biso mona veni vieux wana bando benge sukami viana ke gisango kokoma komi na séminaire na petit séminaire bazaki na basango nono mpapa vieux wana ba bengani na petit séminaire azongi ndako comme na Congo misale zate viabite atali boy na ndako bana congélateur ayebi pe ko sala jiba oba o makasa bite na mo saba jiba oba onanga na mo teka na tambusaka comme ki séminaire ekota ki mingi kisango ekoti mingi via ko mo bela jiba oba okana kisango na kisango nyonso via so ko teka ji na kisango jiba oba olibanga na 100 francs mela ya malili mela papa mela to suki wana ya ba mbote na batu to balinga PD Slim ba mbote na nga lelo comme to ya répété to pesa ka mbote na groupe police des stars ko banda na président Mikuli régime ya mulaite nzamba bote ka bongo za ka bongo président ba mbote na siko ali ba bi mameve chef na biso mamo konzi mame vembenza ba mbote na yo na moni chef suprême qui vole ba mbote na yo chef Patrick lelo akimi rep mais ba mbote kaka babi mama Micheline Ndaya ba mbote na yo Ange Bukasa Samata kamananga ba mbote na yo babi na moni mutapesa papa Valérie Caprice ba mbote na yo Gilles Vamasiantima ba mbote na yo babi Kato ya ige tiala ige mama babi ba mbote na siko ali na bosa ina etuna ba ono so bakimi rep na pesi ba mbote Maradona artiste ya police des stars ba mbote na yo ba mbote na batu to balinganga babi Vignon Luzaya ba mbote na yo Merdi Mafuta un américain perdu au Congo ba mbote na yo Jupiter Ndinga ba mbote mon abia miko mta ola itanga biema eli ba mbote na esika ali il y a numéro na bosso numéro de contact numéro d'aba tu baye bezalaka moko plus 243 82 57 32 476 82 57 32 476